président ya CENI. Il a proclamé le président de la République démocratique du Congo. Quel est le problème qui pose entre toi et Nanga pour que Nanga soit Mindouk? Quel est le problème? Chilombo loba clair, Chilombo loba clair koya. Azoni otanga kombo Nanga te. Mais ayebi ke Nanga sale rébellion sana M20. Mais yesobe la Kagame te. Awe za kyosa Kagame nanu te. Ngana zo mona nanga Kagame te. Na longoli Kagame boye na sema na makambo nanu. Kagame bazali, mais to longola ye nanu. Kagame ye erni. Kagame ye kokote la wa. Il faut ye bandeko. Dala, ye le potolonga ngo, il faut ye bananu tina na ya. Nani azali hotel. Bitumba e wuchi wap. Bitina ngwe wuchi wap. E bimeli wa. Vrai ou faux? Ba Congolais bazana M23. Vrai ou faux? Le M23 est simbami na numéro 1. Na kombo ya Nanga wazali ki président ya CENI. Bana mboko ye. Soki ba nombe bazolo bate si ba yebsaki Félix déjà que soki oleki le 20 okomona biso tokoya na Kinshasa. Est-ce que nombe la solo ba lisusu? Po ba no wana makanisi ya peuple congolais balobi nombe tobomi ya kufi. Felenani Nanga tu ko bombarder hier Selene akufi kaka bataille de peste. Est-ce qu'aujourd'hui Nanga est mort? Est-ce qu'aujourd'hui John Lumbi est mort? Absolument rien. Du mensonge. Banamboka oye. Bituma toza nango même papa na mama bazo bunda bituma na mbana na ndaku na papa bana boye banal koreko koyeba bitumba wuchiwa papa faiza bitumba ya butu moko aboye ko cede bitumba sene tango bino bana boya okotela papa na kanda koyebisa binango ake bituma na zo bunda boye okota na butu pe boya na butu pe sene ko zama bino bana bozama yele nde bitumba feli tegera zo bunda feli tegera zo bunda bitumba ya butu ya makambo asalaki na butu na makambo asalaki ye na Kabila na Bananga na ba John Numbi na ba Kagame wa papa soki ondimi bato wana ba nommé yo très libosé pa ba Congolais yo Congolais oyo CD ondima ba nommé yo renommé pa ba roi premier très za Chilombo oyo andima ki acceptaki azo pouvoir ya mabe et pas Joseph Kabila Kaba na kati ya pouvoir wana je mets quiconque en défi ndeko journaliste botuna nanu Félix okolakisa biso ata papier moko ya bakoro bosinaka na Kabila te soki ezalaki ya koteka mboka te tozwa nete bosalaki akore mpo na gouvernance babengaka yango. Est-ce que Chilombo aza ata na moko papier moko asimisa bataille de peste? Ça c'est un. De deux, Félix Tshisekedi a signé bakor na Goma na Rwanda. Bakor a liboso ezalaki 1. Il faut ba policier rwandais baya na Goma basala lisanga na ba policier congolais baba no contrôler Goma. Tala bisine sina kele ko. Soki Martin Fayulu azala ki veillé te ale peuple bimananze. Lelo Fayulu yo finga kiloko mobenga. Ye Fayulu relate ki alobi ndeko omoni lo yenge ya pouvoir e bandi ko mema ye tengo. Oposani ke nani aza ennemi na bi mais après lobby okoye ennemi na biso bien. Et Félix Ardango va signer bakor à lobby de Congolais boy. À partir d'aujourd'hui, Kagame est mon partenaire fiable. Kagame est le partenaire fiable, incontournable. Journaliste, c'est la peuple congolais, la vidéo. Chilombo fait na Kagame. Bangomi balé na go, ça Assemblée nationale, ça Sénat. Balambokoye, aye ko signer bakor ya mibale, andimi Rwanda, abanda ko sala ko raffiner, asala usine ya raffinage, ya corna na nani na biso na roi, na montant ya 5 millions. Oyo Congo eloko makasi ekoki kolembana te. Mais Chilombo cede yango na Kagame, pona
5 millions de dollars or na diamant barafina yango na go na roi. Celui qui a signé, qui a accepté, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Wana yo Congolais oza eloko te pas Félix. Wana bino ba Congolais boza eloko te pas Félix. Ya mwene ba partenaire ye misa ba partenaire bazaki miba ezalaki Kabila ezalaki Kagame bango nde basalaki bamonaki ke Félix amonaki non bato ye bato bango ye ntango bapublie Félix bayebisi cour constitutionnel epai ya Kagame oyebi yango te Kagame en qualité ya président ya Union africaine apesi ordre te neti akota na makambo politique ya Congo en tant que président ya Union africaine po alingi kimi ekota na baélection ayebisi bango cour constitutionnel koproclame nano te baresultat oyo nga naza nango bayeli ngai na observateur ya Union africaine na oyo bino boza nango ezoproclame Tshilombo président eza yango boyokaka awa bata FCC Kagame nani bata yile pete balebe yoko Kagame Kagame mozana Kagame yo mwana mera biyo sakana bana mboko ye Kagame alobi niet moyen proclamé kuna bayebisi Tshilombo pa bata FCC wana pas un grand prêtre il faut que se remettre dans solo ye pelia olia te bato na ye mpe na Rwanda mwana mere eza nde no boro wana eza fo boro wana eza bino te te lomba tia makambo na mesa papie ebimi mokanda ebi bazwi bapesi Gaga oyo bapesaki ye ngai na ye mwa teyeba moto ayebi yango eza bato ya Félix Tshisekedi Tshilombo na ye moko Félix Tshisekedi Tshilombo papa lelo nazoyebisa yo guerre ya M23 guerre ya nanga Tshilombo na conscience na ye nzambe akela ye ayebi conscience na ye lelo ezosalaki d'un côté erreur eza awuti koloba na nani na ye lobi berere apase ekozonga lisusu berere yango ya pase tangeli biso berere bana Martin Fayulu oye lelo na bakor basalaki mpo bakamba mboka ensemble na bato ya FCC après 2 ans Félix Tshisekedi abimisi manza Kabila yo te FCC yo te biso te akor ekufi okamba mboka yo moko madame kusatoke apusani abinanga baboro topesanga yo na masolo wana lokola masolo wana eza susu te na masa wana yo mpe mpe napesanga baboro azwi baboro epa nanga eza ya kobombama te bapesa ye carrière minière agéré aza mumfama pouvoir afayulu tosasi yango pouvoir afayulu totaboli yango nga na lobaka moto ayibi pouvoir afayulu soki baza mibale soki baza misatu minduki ekobi basasi ekobi akobomana bango na ba bongo ennemi na biso baennemi ya république po bayibaki victoire na biso bazobunda na bango nga na koya na longola na nga sata contraire nzembo na nga sata kotela bango ndeko satana balambotoye na apres bayebisa biso bitumba bozobunda ntina nango papa Félix atiaka nano Kagame liboso te Kagame baye basapesa biso mwa ndambo belema tobunda na mutu ye te Kagame azoya na faiblesse ya Tshilombo aye na faiblesse ya Tshilombo Kagame akote na faiblesse ya bakongolais obokenda koluwe ye obokenda koluka ye baramboka ye nanda kondima Kagame banda kogrese mboka na biso sans raison biso totalaka ye lelo mboka eza divise eza na bato ebele awa soki natuni bino bitumba este oyo ezobunda magoma bomoni ndenge nini moto na moto omona bavi awa eza na partage moto na moto ayinda soki akoyinda mpo mboka oyo mabe elekimi basilaka bakor mponi ekozala partage lelo se ye lelo bitumba se eza enene moto akosa ete lelo tension na RDC na Rwanda eza boye
singebendali lisusu ndui bana mbokoye mena efsa ibino chilo bakulunga dialogue te aolinga kosola na Rwanda te aolinga pe kosola na ba M23 te po Martin Fayulu osani awoye base bino kosola nini ao bino mboka na bino mibale M23 na tsagani mboka yo ndoko chilo matengai ndoko ya bengi sabango bayebisa biso bazobeta biso pona nini Fayulu azala société civile azala topona bango barwandais bino na biso nini nana biso dialogue nyonso fo kobotisa bandelo na armée te toyeba vérité nini babundisaka biso mpona soki raison na bango eza clair te okobima oyebisi peuple congolais tala bango tobengisi bango bapesi raison te biso nyonso na rwanda lelo lokola ya bombi lokola conscience na ye ezosala na bombi masolo moto azokufa eza peuple congolais baloba soki bato bangolo mine to bangolo minene bazobunda to banyama minene bazobunda matiti nde monaka elokisi bato mpona mpasi alors nakote sikoyo boyebaki lobi samedi oui ezaka lobi samedi po wuti koleka lobi samedi ewuti koleka ba M23 babetaki missile bakalkulaki missile il faut bombarder bavion de chasse ou bavion militaire na biso c'est-à-dire bavion de chasse oyo ezala na kati ya aéroport ntango babeti bombe wana na 2h du matin ya samedi eye boko eti na aéroport ya Goma olie mpo ekote ya bavion militaire ekweki kote ya bavion civile ebebisi bavion privé bana mboka oyo ebebisi bavion privé et détruire bavion privé ya bato namonaki na se wana base aa na bavion mosusu ya endommage yango bazobeta yango a partir ya drone c'est-à-dire rebelle mpe akomi na drone rebelle mpe akomi na missile na moment tozobisa yo ezali difficile avion militaire congolais ema soki amati aza nango poni rebelle akomi na bamissile rebelle akomi na bamissile solaire oyo ekoki kozala na gouvernement na biso toza nango te mais M23 aza nango yo omoni nango wa toza na missile soki ezalaki mbele tino ndenge oyo aza boye mbele so matandi yango deja olinga omona yango etelemi wayaya biso toza na mabora kala eza ndende mais kaka abimisi yango alakisi na tshilongo gegere olobaki kosala na Rwanda nga naza tala babori yango napesa nano ba M23 kokota tina mboka na ye baye mpe na babori wana tina mboka ye abisi M23 bomeka yango nano na drone ya oni nde kopesa rapport epa tshilongo gekuna ke ndenge ebetaki na drone ya oni bien ke ezwaki te po ezalaki drone de surveillance ya MONUSCO to ya oni bayebisi gouvernement keba ba M23 bakomi na badrone ba M23 bakomi na missile solaire ekozala mpasi mpo na baaéronef na yo cedi baavion de chasse na yo na bahélicoptère na yo ekomi na danger nde bombe ekweyaki na aéroport ya Goma ebebisi baavion privé ya bato na kati ya aéroport oyebaki sommet ezalaki 35e sommet ya Union africaine esalemaki kaka toujours vendredi samedi ntango basali sommet ya Union africaine Lorenzo président ya Angola asalaki mpe mini sommet na oyo etali crise na RDC na mini sommet wana ezalaki kaka bato misato Kagame, Félix
na ye moko en tant que médiateur bana mboka oye ntango basilisi kuna na réunion union africaine babendani mpanzi tozwa na makambo ya bino miba oyo abwaka tolotolo na oyo oyo abwaka tolo Museveni nani président Angola alobi bavio bayo abundawa bango mibale à suspendre deuxième tour ekomi sikoyo akutana moto na moto na ndenge na privé yo Kagame yaka Kagame aye alobi boye ngai Kagame mpona protéger peuple na ngai nakosenga permission epa moto te nakosenga nzela mpe epa moto alobi nakosenga permission epa ya moto te nakosenga mpe nzela epa ya moto mpona protéger mboka na ngai mpe bana na nga yo Tshilombo ye aza mabe ye agresaka ngai ye mpenza aza kosoutenir M23 bana mboka oyo kosoutenir M23 na kozala na problème eza biloko mibale bato bazosoutenir epai ya barwandais baza bakongolais wana na yo problème eza ni esika problème ezali alors na sommet ministre sommet wana Tshisekedi na Kagame na Félix bayokanaki te nde na butu wana bengi bana mer boni ateyena na mabor moko kuna ya Kinshasa na tendance atango ozokita na aéroport bayebise baloba ke nokote mpo ozoya mutu wana sa abeti bor na butu wana Kagame nde abetaki bor epai na aéroport epanzi bakala nyonso Kagame azosala ezali faiblesse ya yo congolais ezali faiblesse ya Tshilombo alobi dans moins d'escarmouche soki Kagame asali horreur abeti lisasi ata moko ekwei na RDC ngai na ye bitumba se bitumba moto ayebisi ke soki obeti lisasi tokobunda ya prépare atandi frontière na ye bien mine yo na frontière ata eloko ayeba mindele bayebisi ye budget eza kotekolema na yo na armée o budget eza 1 milliard 1 milliard esere dans 2 jours abi 1 milliard ekosila dans 2 jours na armée soko oluki guerre 1 milliard mokolo moko esi ration soma minduki soma masasi futa basoda 1 milliard 2 jours esani 3e jour 4 jours kosani okokima mboka babo po bakoma wana te Félix otengi yo négocie kaka na Kagame ye balobi ngai te ngape ngana bitumaka se bitu mais bitumango eza wapi lelo mpo nalakisa yo ke congolais o armée monte en puissance armée eza monte en puissance ekoki kosala intervention ya baarmée mosusu te bandeko yo bengi yango RDC eloko ya makasi RDC po abenda Rwanda RDC po abenda Rwanda oyo ifo abenga basadek ifo abenga basada ya sadek bandeko tozala bato lelo Félix Tshisekedi po abunda na ndenge azotia mwana lolendo aza trosi na sadek wape FARDC monte en puissance ese Kagame aza mutu mpe tokunda na ye mpe tozaba intervention ya mokili mobimba voilà esika tozali peuple congolais voilà esika Faci amemi yo peuple congolais mboka batambwisaka yango na lokuta te mais Faci azwi mboka aza kotambwisa yango na lokuta na légèreté nyonso bolandaki banomaki informateur Okise Kabuya comme informateur Félix Tshisekedi alobi nabengi bato nyonso oyo baza na posa totonga mboka baya nsima na ngai totonga mboka yaya mboka mpe tongamba bakongole nyonso bakozala nsima ya président te bakongole ya opposition bakozala bakongole ya pouvoir bakozala donc bo Tshilombo lelo po abongisa mboka fo opposition kufa bayeba na ye
ezali faiblesse ezali faiblesse tolobi na biso bon totala bopoza nini oyo bakokende bango tokobengaki baza bopoza ya kalikili ya piaka ya mbo awa tomoni okiseka buya lance na bainvitation namoni muzite na Blanchard Mongomba na musenga na babi muzite ozolengo ke wapi tata oke wapi na Blanchard Mongomba na nsima basololi batiki baproposition na bango na mikanda na bango alakisi nazala premier ministre na mito okiseke boye tocenge osantie do makambo ndenge osalema na bapale ndenge osoma mosusu babimi journaliste alingi akotya micro yoka Blanchard Mongomba azabenga mpe Félix Tshisekedi chef de l'état tata école son excellence Blanchard Mongomba discours ya opposition échangé opposition bafabrikaka yango te bamiforsaka na opposition te yango moni Fayulu aforsaka opposition te po ayebike nga naza mwana apart musite batata mpono bayambaki ye akendaki mpe Constant Mutamba mpe bayambaki ye akendaki bana Martin Fayulu oyo etikali bato ya Moïse Gasombe tomoni nano te etikali bato ya Fayulu tomoni nano te bana mboka oye bopoza deja po balakisi ke bakufi na bango na opposition baregion de pouvoir esi bamonisi bilongi na ba mosusu sa akei lobi ntango bakolia mpona ebemeli bango babimi yo mpe kongolo olobi fo opposant ja mositu opposant lelo mosusu soki batie premier ministre lelo mosusu soki batie ministre c'est-à-dire akosalela programme ya Félix Tshisekedi Tshilombo moto aza koexécute programme ya moto ya pouvoir aza opposant merci esi bakei mosusu sa akei opposant ebele esi bakei bapesi deja baprogramme mikanda c'est-à-dire bazozela banomination okiseka boya lobi constitution epesi nga 30 jours une fois renouvelable kasi nga na kokoma na une fois renouvelable bana mboka oye c'est-à-dire okiseka boya ake na ye kaka visite mais lobi na ntongo boyoki okiseka boya premier ministre po bandeko wana ata bavisite musite baza liposa batala banani baza na motema kokanga bayeba koya ntango bozokota deja bakangi yo foto etikali kuna bana mboka oye banome yo te oyaki soki otomboki ere oyaki osala ekalikili bapesa primati bapesa oki premier ministre lokola bapesi ye te peuple congolais yango to na reso ozalaki na mwana mai Tshisekedi lelo nazoyebisa yo place wana soki okebi te akotia kaka tatu po batatu lelo balobi ifo na présidence ti na batoilette bazala bango na ba mpo na bango mpo babongisa mboka ifo kaka bazala bango na ba toko nde bongo te ekolo motu nyonso efasengeli abongisa yango voilà ndeko makambo informateur azosala na bandeko na biso ya miyibi oyo bamesana kolia bamesana baposte bamesana kozwa mwa esika bawuti kokendekende kose présente pa okiseka buya oyo biso lobi tolobaki ke bozala pouvoir ya moyibi Tshilombo président non lelo bapusani pembeni mpo oyebisa Tshilombo nyonso wana Tshilombo azosali yango po asilisa bino ngala po asilisa bango makila na bana mboka oye nakomi kokenda kosukisa awa problème ngai ezali nazosala opération ya transport de Congo